coronavirus awa wapenza biso tomona ngo te tomona kaka ke tozoyoka kaka coronavirus mais jamais mais faut tomona ngo tomona ke vie nanga moko boye na quartier net vie nanga dodan na yebi vie nanga moko boye akufi faut balandela nanu vaccin wana bien bayeba nanu esika vaccin wana euti bakonjamboka surtout ya santé baétudie yango bien malamu so vraiment ekosala badega te na banzota bato nakozwa po vaccin eza bien pour na organisme. Vaccin eza bien pour na organisme donc papa mongi akozwa na ye vaccin. Nakozwa vaccin. Esengo mpe naza pre naluka esika mpenza bazopesa bato vaccin wana ngai mpe ngai moto nakozala moto aliboso ya kozango. Corona eza nazalaka nango convaincu te. Alors je ne peux pas accepter kozwa vaccin même bana nanga bakoki kozwa yango te parce que c'est eloko moko avant bazwa fonga nazala convaincu ya kozo bakozwa la vaccin. Nakoki kozwa yango te islam etindinga nakoki kozwa yango te. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui ont la belle occasion de nous suivre sur notre chaîne chrétienne Mosakolishako TV, une chaîne chrétienne, une chaîne qui est 100% Bonzambe Krane Tolobara. Aujourd'hui, toi qui es sur terrain, on a klobela o etali vaccin à coronavirus parce que vaccin coronavirus c'est qui déjà dans mbo cannabis au République démocratique du Congo. Yango to kitaki na terrain pour tous moi ba vie ya bandeko concernant vaccin à coronavirus. Bolanda. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Papa comment nanga Bernadette Kanza. Bernadette Kanza. Ko le bini ni pour na vaccin o yaki na ekolo na biso Congo vaccin pour pesa biso ya corona. Batimi balobi ke bakozwa biso yi bakozwa te. Bon, pour ngai vaccin ya corona soki yaki déjà na mboka parce que na zuna information te ndom tozo informer nga ke yaki déjà. Alors pour ngai kozwa te na koloba ke tokoki kozwa vaccin mais faut za na ba condition. Condition ya liboso faut balandela nanu vaccin wana bien bayeba nanu esika vaccin wana euti à part ça ba médecin na biso awa bakota pe ba recherche batala kisi ya vaccin wana est-ce que eza bien pour peuple congolais pour na yo faut ba docteur batala non na kati ya vaccin wana faut balandela ngo lisusu na kati ya vaccin so kisi nini bachana voilà so ba produit nini ba utiliser pour basa la vaccin wana mais so ba minganga balobi ke za malamu ko sala na yo bon. Vaccin oui so ba minganga ba confirmer biso balobi ke eza nango bien en tout cas tokoki kozwa yango po na ko sauver peuple congolais eza mabete malamu. Bonjour papa. Bonjour maman. Tokoyi ba komo nani? Komo nanga papa Benjamin. D'accord papa, toujours le bilali kambo ya vaccin na Kinshasa. Siko pona yo vaccin tozwa te. Bon, eza malamu pona vaccin pour prévenir biso pona maladie et si bato. Alors bakonjamboka surtout ya santé baétudie yango bien malamu so vraiment ekosala badega te na banzota bato. Eza malamu mingi pona koprotéger biso na Congo po maladie oyo esali mabe mingi eza malamu penza ndenge bazwi. So ba étudier qui sont que ça bien okozwa na yo. Oui nakozwa na ngai mabe eza te eza vaccin. Siko oza sûr que na kisana nde batindinga bongo mo na ba étudier ngote. Bo bango pe bakosa mabe te po bato bakufa ba étudier ngo malamu yango na bamoni ki batinda biso pe tozwi yango. Batinga na nombre effectif ya République Mobimba. Est-ce qu'on dit que na bato na ba olinga que na ba boma République Mobimba? En tout cas ce que batindi yango c'est que ba étudier ngo malamu eza malamu po bato bazwa yango. Pour na yo papa eza malamu to za vaccin. Oui eza malamu vaccin eza malamu penza. Merci papa.
Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, comment nani? Bon, comme on a eu Renta Express. Papa Renta. Alors papa Renta, tu as un vaccin ou qui na République démocratique du Congo. Est-ce que tu as pour na vie na ezani? Bon, pour ngai vaccin batindi. Bon, ngana omona ngai bon vaccin oui, na cadre ba vaccin nenge toyebi ba vaccin nenge zalaka. Ya polio, ya tétanos, tout hein? Ne toyebi ba vaccin. Vaccin pour le coronavirus. Oui, et ça pour le coronavirus mais nenge toyebi ke nenge ba vaccin zalaka pour na être traité batou. Na cadre maladie boye, eza nango soki eza vaccin moko peda ke eza normal ke makamsu sa si eza simate. Pour ndenge tolata bakashine ndenge bon makambo ekoza na nsima puisque tozo coronavirus awa wapenza biso toomona yango te toomona kaka ke tozoyoka kaka coronavirus mais jamais mais faut tomona yango tomona ke vie na nga moko boye na quartier neti vie na nga dodan nayebi ke vie na nga moko boye akufi wana yo souhaité liwa bien na yo te kasi wana poto tondima ke coronavirus yango mais tellement tozomona te toyoka te bazoyela biso ka bamambo ebelebele tolata bakashine tosala boye bayebi biso vaccin tosani mais bata coronavirus baza na hôpital babi moto so asentir da basymptôme wana il faut akende to bakende moto akende kotike directement na hôpital sikoyo ozela oyoka ye mbala moko ke vie na nga quartier akuvi ndenge nini Maman, hôpital nini? Hôpital 51 par exemple, tu vois que non badwazala kuna ya corona. Mokonza mboka pe Félix Tshisekedi akenda ka sola kina bango. Toyokaki mais ndenge tomona ki pe na bilili eleka ndenge to bane komona na bamboka bapaya awa totikali omona ngote. Nsomona mais to boite soki ezali bayeli biso nini. Bon, ngai pona to kozala nini te soki eza yango nini te tokozwa. soki eza nango makambo ebatami na nsima te eza nango nini vaccin kasi makambo ekobatama nde bazoloba kaka ke coronavirus ndenge balobaka ndenge bazoloba eza maladi me tomona yango te toyebi ke maladi balobi ke maladi mais maladi yango ndenge tomonaka pena ke moto abelaki tiber ndenge moto oyoka moto peut-être abeli nyama eza wana tomona te tomona kaka tolata kashine tovivre boye lokola bayeli biso yango kasi eske oyebi ke na bamboka wana ozoloba nake o kuna nde bomonaka bata kuna balongaka kuna baya eske oza suke bakomema ngo te bon bakoko mema mais si tosali babikolo ebele deja nango awa soki pene ezali neti na batiango neti na badifficulté batransport makambo tovivre na kati ya Congo oyo soki eza maladi mpenza fo tozwa ngo kaka mais lokola baye na vaccin eza mpe na bato oyo dasi bazwango deja mais baboma bango mpo mama journaliste bino nde bobona bango sikoyo mpo na yo vaccin yango tozwa te bon mpo na ngai soki esengi tozwa lokola bango baimpose tokozwa kaka baimpose te vaccin eza obligatoire te lokola ekoti esengi tozwa yango tokozwa kaka siko tosani mpo na yo tozwa vaccin tokozwa kaka vaccin eza obligatoire te mpo na ngai so namoni ke mpo na prévenir ke na tozalaka na badifficulté bakashine na mambo ebele esengi vaccin ye tozwi kaka bongo siko tosani eza te ke yo pene yango nde koboma biso so yango ebomi biso mokili oyokasi kongo eske yo oza sur ke no vaccin wana batini mpo na république mobimba eske okotinda eloko eboma république mobimba ata yo moko papa ekoki koboma république mobimba te mais nayebi ke lokola eye balobi ke eza awa tosala nini ata toboyi yango sukasuka tokozwa kaka merci papa bonjour papa bonjour tokoyeba papa kombo nani Monge Ordin papa Monge Ordin vaccin ya coronavirus deja seye na mboka siko toza posa te bango bavi na yo mpona vaccin okozwa to okozwa te
nakozwa po vaccin eza bien pour na organisme. C'est bien pour l'organisme. Donc papa mon gars a vaccin. Nakozwa vaccin. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Pourquoi Ndeko comment nani? Mustapha. D'accord Ndeko Mustapha. Vaccin à coronavirus c'est déjà na mboka na biso. Siko pona yo kozwa to kozwa te. Pona nga na kozwa te parce que nayebi maladie wana eza te nzambe aprotéger nga na prière na ngai. Mais maladie wana ebomi bato ebele oyebi yango. Ebomi bato basalaka masumu. Ngai nasalaka masumu te ngai nabangaka oyo nzambe atindi na mokili. Ebomo bato masumu ndende eza maladie mo eza contagieuse. Donc là c'est que non nga na oto toza protéger te muta maladie na koya koso les biso mibale. Et puis bato pe baza na protende bazoya. Par risque ba ko memela biso maladie wana. Naza na ndeko moko aza na poto te oyo ngai na ye tosangana place moko nazwa maladi ngai nasambelaka nzambe nabangaka masumu oyo nzambe atindi ngai propriété ya coronavirus eza na kati ya islam batei biso ava okota douche ifo okende na mai ava osala zongo ike soit zongo inene ifo okende na mai na respectaka o prophète na biso atindi biso mpona yo vaccin coronavirus okozwa te wana bobakisa nga lisu coronavirus parce que eza na mboka te bobakisa nga coronavirus soki natoboli wana soki natoboli yango nakokufa vraiment nakoki kozwa yango te islam etindi nga nakoki kozwa yango te. Merci papa. Merci maman. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Tokoyeba kombo nani? Kombo nanga Joël Molengo Douama. Ah ok, siku na mboka na biso tomoni vaccin ya coronavirus eye katikati ya mboka sikoyo mpona yo bato ebele balobi bamosusu bakozwa te ko bavi na yo ezani? Pour un vaccin, premièrement, on a landaki babi est obligatoire te. Ils ont concerné le troisième âge et c'est pas obligatoire, mais obligation nango ezoya tango muta voyager. Bon, pour nanga na mon un inconvénient mon côté. Il y a un inconvénient mon côté parce que nous sommes appelés à kotambola à voyager. Seul le na boyango et que nazui voyage na kende boba obligé nga il faut nazwango. Donc nous sommes obligés à kozwango pour na tozo maladie. Utilité nango eza surtout pour na ko épargner biso na bokone ya coronavirus. Pour na ngai na vie na nga na mon inconvénient mon côté par rapport à vaccin. Merci. Bonjour. Bonjour maman. Oh, tu es comment nani? Bon nanga Jérémy. Alors papa Jérémy, pour le bien pour na vaccin au batini na mboka za malamu pour na bana Congo te za malamu te. Bon, pour le vaccin, oyo bateli biso na kati ya mboka vraiment premièrement nous tous en convaincu te na maladie oyo ezali na kati ya mboka. Biso moko na tous convaincu. Convaincu te ndeni mais yo moko za sûr que na bat bazo kufa pona yango yo moko. Oui. Pour na biso awa tomonaki basi na makasi te oyo bato bakufi tomoni te. Mais pour na libanda vraiment information ezalaki très clair bango moko azolakisa biso nde bazokufa. Pour na biso vraiment ezalaki convaincu te tomoni réaction moko te mpona bato bakufa te eza vraiment important te oyo eza important ke na malade eza na mokili ezokotourne bavole mataka bato bakendaka bape bayaka yango batindi biso vaccin mpona ebatela biso ke maladi wana ezwa biso te siko mpona yo vaccin wana eza malamu to eza mabe. Mpona nga vraiment maman journaliste vaccin wana vraiment ntango nalobi na ebandeli ke naza convaincu te toza vraiment convaincu mpe kaka te na vaccin wana parce que toza bana na nzambe tozosambela tozomona ndenge nzambe azoépargne biso na bamakama ebele toleka na nzela vaccin kaka te toza na bamessage oyo bato mingi vraiment oyo baosambela profond baza vraiment révélé par rapport ya vaccin oyo bayebi biso ebi ke eza vaccin moko boye elingi biso na profondeur ya basini satanique balinga badistraire oui balinga vraiment badistraire biso na makambo ebele. Alors pour ngai vraiment Jérémy nde na telemi boye naza na difficulté vraiment ya kondimela vaccin wana ata mokie vraiment pour ngai na sepe na yango te mpona bana mboka vraiment tozala un peu éveillé depuis tobotami ti tokolinga nde na oloba boye nabotami kutu na bamboka na fond kuna mais jusqu'à présent naza vivant nakufa te nabela bamalade makasi te bahôpital nayoka yango na sama eza vaccin te moto ebikisi ngai lokola nazokroire na Seigneur na ngai oyo azobatela nga du jour au jour yango moni lelo naza vivant eza vaccin te ezoprotege bato tomoni na kati ya bapays oyo eza bien organisé baza vraiment so tali banorme bazovivre nango okondima te keno moto akokufa mais bazokufa baza na bavaccin na bango osentir ke bavaccin baolandela yango baméthode nango ndenge ezosenga na banorme na yango mais lelo baza te
est-ce que vaccin on a déjà assuré biso que nous kopesa biso vie? Non. Pour nanga vraiment vaccin on a convaincu ata mokété pour yango ba distraire biso te batika nzambe a opérer na biso amema biso lolenge ya zo batela biso parce que Bible lobi ceux qui a battelité selon Puissance chapitre 127 verset 1er ceux qui nzamba battelité on ne se rebattre les na pamba donc vaccin on a vraiment convaincu pour yango te. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, tu vas comment on Tatubonné au Mutombo. Tatubonné au Mutombo. Tomoni arrivé à vaccin coronavirus né bakende ko zona aéroport international ya Njili. Siko pona yo vaccin na coronavirus c'est ça malamu pona biso ba imboka Congo to zo tote. Maman nazana esengo depuis jour na yoka kete vaccin komaka na mboko esengo pe naza prêt. Na luka insika penza bazo pesa batu. Vaccin wana ngai pe nga mutu na kozala mutu ali boso ya kozango. Puisque vaccin de big sa biso depuis bon mwana. Tala ya tuberculose na ko l'accès ba nino ba vaccin mais moyen olongole bilamba. Tozwa depuis bon mwana tozwa ba vaccin ya ngonde mundela linga biso mingi. Ba vaccin isova biso ya tuberculose ya oyo bobinga nani ba varicelle ba nini nyonso wana soki vaccin te mbelero mboko oyo peza ba maladi elingele kamena zo kama bandeko ya biso so agisa soki balamuka soki balala bazo contredire bazo boya vaccin okindoki te eza malamu makasi ifo mwana mboka nyonso amela vaccin ekoedeye coronavirus esila tozongele misala to travailler tozala à l'aise tokota ba concert ba stade monite malade wana soki esi congolais ozala à l'aise. Merci papa. Ba politiser makambo te malade comme politique susindeni te il faut to melango congolais nyonso mela vaccin ya covid wana tobika. Merci papa. Bonjour. Toko papa kombo nani? Moi nga kombo Dadou. Papa Dadou. Alors papa Dadou. Tomoni vaccin ya coronavirus ya ki déjà dans Katamboka. Kala mingi te trobanda roza siko pona yo. Ba vi no zandeni par rapport na ngoza malamu pona bana mboka, to eza malamu te po batebele bazolo bakeno nga vaccin na rozwa te. Nga vaccin na rozwa te bazolo nga ba mabato. Bon, nga d'après nga du fait que nazalaka convaincu te na makambo ya corona. Oh corona eza nazalaka nango convaincu te. Alors, je ne peux pas accepter kozwa vaccin même bana nanga bakoki kozwa yango te parce que c'est loko moko avant bazwe fonga nazala convaincu ya kozo bakozwa la vaccin. Loko nazalaka convaincu na cause wana te. En tout cas, je ne peux pas accepter. Bakozwa yango te. Mais balobi ça pona bana te. Est-ce que yebi? Non, tango to lobi pona Congo mobimba. Même bana te. Même biso ba parande naza boye naza mwasi naza na bana. Bon, tango ngana boye loko wana seke na interdire na mwasi na ngai. Même ndeko nanga soki aza wana bon, naza wana na ko accepter te. Mais c'est malamu pona biso po eza ko prévenir que maladie yana ton koya ton koti na nzote koti vaccin wana. Vaccin wana do ebundi zonga beti betonga makofe kimi. Mais eza problème te. Vaccin eza bien pona kozwango. Mais vaccin tozwa kango na cause moko boye. Peut-être babuka to moni tango bana baobela ba maladie wana. Mais on a cause ya corona, eza vaccin ya coronavirus. Nazalaka compétitif pona corona. Na yebi te kezalaka. Parce que tina tambola kaboye na tikala komona même ami moko ke oh non na kufe ndeko akufi pona corona. Na tikala komona ngote même na quartier sika na vanda. Même na mituka na yoka lisolo te. Sikoyo. Nazala convaincu te. Pona yo vaccin wana ya coronavirus zo convaincre yo te. Sérieusement. Donc nulle part pona ngai. D'accord, merci. OK. Bon, to komi vraiment na suka émission na biso lelo micro baladeur to kitaki na terrain pour na kozala moi ba vie bandeko concernant vaccin ya coronavirus et qui vraiment na kata mboka na biso andi comme ça ba pesi moi ba vie na bango ba lobby ba trouver que ça malamu ba trouver na mabe mais là tout même ba vie na bango to ko modifier yango te ba musube ba boyaki bazala bango ya kolemba bazana bakana na bango ya mboka babonda mo pi kolobala problème te mais c'est sûr que non information comme déjà sika bino bozali ozui moi ba vie ya bandeko mususu balobaki vraiment
Vraiment merci na bato nyonso batikala bazalaka toujours branché la chaîne na biso Mosakolishako TV, la chaîne chrétienne. Donc on appelle si grand remerciement d'abord na abonné na biso nyonso na bato continuer toujours qu'on s'abonner dans yebisa voisin s'abonner, bon s'abonner, abonnez-vous massivement. Un grand bonjour à mon boss Michel Chako depuis Canada avec son épouse maman Julie Punga. Bambote na bino vraiment ya trop. Bambote lisusu na maman bote biso pasteur maman Antoinette Dembo bambote ebele. Alors bambote na ngano surtout na bana poto mbote na ngana Trésor Alves mbote na ngana lisusu na grand frère propre babi Gani Kama grand frère propre. Bambote na ebele. Bambote na ngana maman Nana depuis Nanibi. Mbote na ngana lisusu na Marcus Sadam. Bambote nanga na Irène Lubaki, bambote nanga na DG Keke, bambote na mama nanga Bernadette Muzinga, bambote ebele na yo, bambote na balandi na biso nyonso tu ya Mosakolishako TV. Na yebi ke boza ebele bambote na Charlie Mutombo Muluba qui se respecte. Bambote na le grand moteur H. Mbote nanga lisusu na oya temaki na sima caméra lisu. Les grands caméramans, donc il y a tout ça filmé dans les beaux élèves ratés. Et l'île, c'est mauvais la mouine de Bambote, il y a trop.